Merci papa opesi biso nzela ya kolanda mpe koyoka makambo ya 5 mois. 5 mois ndenge bapapa bafandaka awa 1989 koloba ete maloba na bango bayaki kosala synthèse ya makambo nyonso bango basali po ete biso bana tokoka kolanda ndenge papa yangi na yimoko alobelaki yango ete batangi Bible baye koresume yango na makambo misato: bolingo, mibeko pe misala. Balongwe na 5 mois awa papa Mfumalongo azongaki lisusu awa na Yerusalemi na kosikilisa mingi ba jeune. Mais tango wana na 1990 ou 90 yango ayaka na ba jeune, plus de 300 jeunes pona kobanda misala ya mpioka. Esika papa dernièrement aote kotia libanga ya débit ya travaux. Tolandaki nikoleleki na bililingi ya papa disoke papa diangenda ndenge projet mpioka bandelaki yango na bilanga. Lakisaki ba jardin kosala ba maziti pa bambisi nyonso wana kolona bandunda po ete ba jeune tango bakozala kuna bazanga biloko kolia te. Bakotsaki basoso, bakobai, balapin nyonso wana etalaki survie ya bato bakofanda kuna na mpioka nzala ezala te. Ndenge afongolaki nzela wana bozongi na bango na Kinshasa akontinuaki bapapa kolendisa biso bana donc bana ya lingomba mobimba biso ba jeune ndenge nini tokoki kofandela, ndenge nini tokoki kozalela. Pe na 1991 to 91 nde date oyo toye kososola lelo le 17 février yango nde papa Mfumalongo ayaka na Mbanza Ngungu kosikilisa likambo na bango. Mama likambo oyo alobaka kuna ndenge papa alobeli pasi oyo bango papa bamonaki na Mbanza Ngungu. Mai oyo bango bamonaki koloba ete soda ya mundele atuni papa Diangenda soki tata na ye azali nani. Réponse ya papa Diangenda ete tata na ngai azali Molimo Santo. Yo mwana mukeboy à l'âge de 3 ans fort. Donc babenganaka papa Diangenda na âge na ye wana po moya beta ezalaki te. La réponse oyo papa Mfumalongo apesaka na mundele wana. Mais la date ya le 17 février na 1991 wana nde akomaka na Mbanza Ngungu kopesa explication ya likambo nyonso oyo. C'est vrai que makambo na bango tozotiaka yango mobimba na yango po ete biso tozalaka te tomeka na kolanda mpe kososola bapapa balingaki nini mpo na biso pasi oyo emonaki bakoko po ete esengo wana biso ezala na biso po ete torealize mesika tozala kaka bana botosi. Yango napesi nzela na bato ya presse po likanisi ya date ya lelo ya le 17 février 1991 lusiku dusu oyo papa Mfumalongo papa Diangenda
apesaka biso bandimi ya mokili mobimba maloba ezalaki ya mbanza ngungu kasi ezalaki na ntina ya bakimbangiste ya mokili mobimba tokolanda nsima mpe tokosenga batata paster baya po ete ntango bakoyoka bafongolela biso papa alingaki nini na esika wana mpona biso bajeune. Mbanza Mungu nye batata iba mama dante tututomele karibeni bulutele kalune diambuko zola lunde misiku yenki luvuva mudawon sono wana lonena zola lunde misiku nkiriaka bisa bamama kumbanza ngungu batata ntete tumene mwana kiesi muna kamalo kendi kumbanza yi ngwidingi slobe ya beno mbanza ngungu kwa kangamane ekangu kwa idi kutukila diamudene redi nene kwa kangamane ekangu kwa kumpedi kutukila. En 1921, le 12 septembre, kina tataka kangama mune yakala mufuntatu. Le 22 mars 1918, lumbukine ya utuka ilukamulwa nzambi ngwidi lusansu luvovo kele vofuluki akivo ntangu za wonzo no vo papa uzi kututala mono yelemba kananga simbe tata katazaba tu kudinako mono yaki mono ngatu mono kayalo kuanguta buka kuizawe na papa kisolo kele ulo kuzala mayani pa umbongele untudi ni mutulu mutike ngani buka kwenda wele kuzala mauntudi ni mutulu kama nabi kwenda wuti kisimbi mule kibeni ta kisima mulitu buna lumukyan kakaya mwana wo papa kakonzolako lumukya kaka kyadi kimbakidi papa wizidi mama fukamane papa fombaza fukamane kanita wena papa kunutu kuna boma mono pengele fukama papa wiziri na woni mutadelo ngana kyangani nzebi wo turu mono peilu eki kuma kadi mamfuka matwena papa wiziri simbiri mama eka semono kanima
eh bien mbuidi ya mtoto mudia mnenkiami kiadi kensaka tata mbasika kuntela ngando ngeye kulende lenda kunsimbako kuna ntwala swazabe tuku kuna ntangwina papa kuna Lubumbashi ubie Elizabethville busika yena muye yuvula mama inkyaki mphakyolo kunsonga ngamono eske nge mama ngati papa simone kimbangu kayana konguta yani nokutokana senginuko swazaba ketinge diamu denagana bona samumina bonso buntele vumyangange mphasi kansi kwa konso diamu intangwani busya izi welu sansu kwa nkaka kaka kumbesa yani vo Joseph ngeyidi lwembo simbelanga sidyaku kadi diambu di mosika tutela kia diambu dina muna 1910 rakale min samu buna muna min samu mine mekala tata yani ve kalu vila kano monosia wutuka diaka muna 1918 biya wampela yuna ntima upamu kini ani papa ni kafue wena kuna Elizabethville koma diamuna dilenda wanga mana yani prisonnier ebubu yarisiya wutuka diaka mu 1918 yani voswa zaba ntangu ilanda bubu ntangu ifueni muzaba vo tata simoni kimbangu inani eske kuikila ni kuikila ngadio kabu kuikila ngano dia mudina ko nye beto wan kaka bin povela bingi boabo tulutla bobanga oui c'est tout tuzebi kansi mwana kandwako vila kana insinsa c'est tout oui kansi kentango batavo bobo muntawi est-ce que tata simoni kimbago banzaba teye wulu kiki kabanzebi ko tata simoni kimbago ko tindani mwana kumbo midiangenda kuntima Joseph papa yanu kumbo ni Simoni Kimbangu donc nkumbu zole zanawo mwana nsamuki bakundongelanga vo mwana muntu tangu yina mfumu yiswa karanza ndo katuka bete museto nangaunge mwana kanima luzebide amuni nangatko luzebide ko yisu nani buluto mindoza badi nebo yari mwana nzambi buna kwenda kuna gato de yani kabazebi ko Yesu mwana nzambi vinyile bako vinyile nga tefo yewulu kiki est-ce que bene msebo yani Yesu mwana nzambi lutumindoza ba kansi kuna kaba mfuidi kaba nzebi ko kiade ba mama kumbanza ngomwe batata ngele kumfutu nsangu ziwakane tata na bino akufi papa na bino akufi papa na bino batu ba meli masanga ba sepeli ba nyenye batu ba sepela kandengi mususu
ba le roi ba président ba empereur ba tu ya ndenge na ndenge banganga nzambe ya ndenge na ndenge bakukufaka nani nganga nzambe oyo okakinde tango kufaki bato basepelaki nani nganga nzambe na logo nsangu munza vo kina kikafwa bantu bamulekiesi lezebi et pourquoi mon ne faut yangalala nyenye mpona ngai bato basepeli na ntina nini nani moto oyo awa na kati na mokili ayibi ete nga nasalaka ye mabe azali antuka kende na epai me baflama balakisa biso mpasi minga nasali muntu mabe te esike nakokaka kosala bango mabe ndenge nalingaki kasi te nasali mabe na mutu te kasi sango etamboli diange na kufi bato basepeli bameli masanga oh mawa biso odete fungala biso kasi mpona nini boye moye te me bobanga na bino te ngai nakendaka na putu mpana kenda kukufa kona na putu te ezali mokili mwa ngai te c'est-à-dire soko ezali mokili mwa ngai te nalobi boye pamba te nabutamaka na putu te monoko na nkamba ya kutulwa gana ya kutulwa kamenanga titiko jamais donc le 22 mars 1918 à 6h du matin ya kutukila huma gana kamena ya bititi yakoko disonga le voka to leni futuka kunima ko kuntwala katukwela bantu bamwine kiesi jangenda fuidi sa umune bantu babumba ne nwana balumba ne nkuba jamane kya mijangenda fuidi kyabe bamundele kuna Genève kati kuna Genève kuna ina swama bamundele kile ke bawonsangu vo nsangu bawidi ngenda fuidi ko kuzayir bamundele batama kutu seva batoma kutu seva kadi nsangu za tulu wakala le 3 octobre lumukina kya zengwe nkandu kumbanza ngungu bantu bamundele batu seva mais vraiment vous êtes les macaques vous ne valez absolument rien. Pourquoi bamwine ne kiesi bawidi vonge fuidi ebunge muntu ndwano bamama ibatata diamu dinagana oh mfumu za wonso nganga za nzambi za wonso vizufanga day kansi bumba widi ngenda fuidi kiesi kilungide wele hakei oh ngayo yote oh nani zane nani bamama ibatata lumukine kiluwa vombo ngenda fuide kalutoka ne singi nduko mone kelende diwa ko muntu ko ika bantu ndo nzambo bafuidi yewo zukundi makwende yako kweli buna ye kan hoki analaka alora kukidi kimbani kwei tibwa bwana babinga katuzebe mtumba ko yenako bamama batatu akare mone wonga ko mone kinende singa ko fuisa nsoni ko lumbu kifwa bamama batata dedokolo fois parce que c'est nécessaire kadi kuna ka ko no ngoy nituko kasi mabu maka bateka bwanze lumukina sitwa laiswa nkunga lezebi lezebi nkunga une le mana laiswa c'est-à-dire ntangu yine mbado muntu utakona yendi ko budo ntoto tabukide ngambo moma wonso no katavangula wo katani mazaba ko bulanda sinsu mukayana aleweka ntyankaka zola tulunde ni siku tusalebisalo makabum bisu to yeni lena ndangungu mususu te
patena ya kutala bino mpusa na ngaizali mingi patena kwa kutambula kasi nazali na repo bino bolubiete awana mbanza ngugu dikambunde kanga makawa izali dikamba solo kasi bino bata mbanza ngugu busala attention pene nini dikambuana ekufungwa nawa rama kutukila mambo mana ndio ukalanga kwa mbanza ngugu nzama wonse lukwanga imakuliza keti wakuba mabwana mukubatambula kani bubu tukala ye possibilité nga bubu tusiri bubu nga akuna Amerika mna konso vu 1000 Amerika bakuiza kwa beto 1000 mna konso chaque année kansi mwi niveau koye kubatura mono mtanwi katoni nzo mfutu kubaleke sako bater mna konso ngonda après 2 mois 250 après 2 mois 250 alors que mwi niveau katolene lenda ko bawo kabazuru kuna leka kuma kwankako ebu betaka tutungi ebu mpendo zola nkatu kwani ebu tukondolo zola ani bisalma tusalabe boyi tunta dibuili kumbanza ngungu mbebete bavuva matukalanga muna le 3 octobre 1921 qui ne va pas la condamnation à mort à Pabasimo Kimbangu, eh bien, Rana Matala Tala, Yekuna Biro, quel administrateur, et Ndonga Bantu à Kalakukumbanze yi, ça veut qu'ils aient dit. Et quand Bantu Bala va m'en dire qu'il n'était qu'au coucou ou kiki, bah on se met au vote vert blanc. Quand c'est mon tour qui est Kalayani. Bakaba vote ndombe, bakaba vote bleu, bakaba vote blanc, bakaba vote rouge. Quand si lumukina ba wonsono lele mosi ba vote. Demna ki amizola kwa kala yawo. Bubu ngi mono kumbanza ngungu. Eh bien zola ngatu. Katukita nouveau mono kimbangi c'est je suis vraiment un chrétien. Attention. Le puits kulu le code le mavanga là, donc yane. Je suis 100% kimbangiste. Très bien. Car si tout la bonne application, principe zina mu Sainte Bible. Kadi imuna mwene mambo matubu sadilanga beto. Zola londe mi siku bisalu. Résumé konya sala ya Bible tout entière. Mawon so mena mon kanan zabe mena mambo mama matatu mona menena bubu woni ke kin zayelen tengelezi nzai kitu kiden tengelezi ba to ka bataw ki visa di akako diamo da vumu nzambe to ko no kan to ka le vumu nzambe ngaka twende kwendera mu bendera lako surtout beto e beno kumbanza ngu ngaka bleni kwenda mu bendera lako wamane lomonga museboye nona ko sabbe na ko tamantama muntu da ko lomle ngango la ko kokki madi kiuda kar ko na ko ngango ko tuluenga ka twende mu biende lako muntu ndinga zole ka wa yankaka yankara mpembe yankaka yona ne tuweno ndinga nzambi votu wide ndinga nzambi butuleni yo kiesi stomona kazi tomana landa ndinga kadam pemba ndawu ilweke vukato kabet sibonza tuwidi bo be badon kana kisikuza tangi munzila yezo ndombe mwesi Afrika tata nzambi ndombe tata nzambi ndombe playina ekani kuti fita ba feki lende yirika enkanda fei kan sono kenen kanda emundela ngana ka tuweni to swelene za yirika sima ina lukala imitadi kwani emundela kamara ko swelene yirika diake bande to na bonga diake poto bete fendo tuzola ka vienga
ekalo mugina poto poto utika tukubula momoko mepa moye idiadiro tulwenga tuto mantete kimfumo kya mazulu mawonso no malanda yana kanga manekamo yisu katansa bogo boyizolele nzole yavuka nzole vuka d'accord boyizolele mone vanga mpase ya tamuna mu kimfumo kya mazulu ne dina kadere mpase ko kanse utu to mantete mama kaka katumaniko teka sumezaka toma yidika kibene tout est cravate mpilene ya 180 000 ubenga tout ya vacances ina ki tok benza ya 8 000 ou bien 100 000 ou bien 180 000 ibona kata mboko takuzuli enzaka kani bitaba lelo ko kale yako kala wavienga yani voto matete kimfumo kya mazulu magonse nimene yako nsaptu wa tabula mo rado tutakwenda beto sitoleda sitonunga vo sitodia tena bonso muzolenzami sitobele swa voka bonso bonso tuzolele budiati kabwako tudiati la bonso muzolenzami mamingi kwa nimena mambo mene yetu nsatu mukudutela kadi konsodiamu yentangwani c'est vrai si anu futikira ko mama bilumba fima ko ko vanda kinsasa ale ko ko kumbanda bango lukubama kadi banzenza bakuza yami biza ko ngatu ka biza yani papa simoni kimbango bukata dina batama ko kondane amo yani voye mundele sika kitu kandombe ndombe sika kitu kamundele kuba papa kisoro kile maletre 10 papa dia ngana maletre 10 dia yenda maletre 10 maletre makuma kwa mana ndio kama fimpi njitawi papa wale voanda kuna boloko 30 ans Demain soissonné. Condamné à mort le 3 octobre 1921, le 4 octobre à 8 h du matin, bah faute pour Rwanda. Le 4 octobre 1951, na bola comme tout comme na lumu jawu qui lele côté là comme nzoyoko. C'est vraiment curieux. Nzami utuzolele. Mambo ngeko na mayawo kansi. Nyina kwa swami kaka ngeno kwa swami kaka. Tulambe no edia modina woni ki bansonge le colonel et noir colonel maintenant on kala fonctionnaire luwanga adjudant de fungula ko kinsasa bayirike e camp di boko la adjudant de fungula tout ko de kalagana mon tandome kakituka adjudant fakeye colonel limbi sanga itelema no natala no colonel ngo azara kamondele no mutomwilo atuka nzambe azalika kanzambe colonel alukutamu ya solo colonel mimi salini kula ndoto yangwana papa bakondana kayena amore kwa chalubaki yoko kuma mundele oyo titira banani ya banani en tout cas soyez fiers de votre travail félicitations mon colonel asseyez-vous bon allez Kamanyola tout à l'heure Kamanyola qu'on est total en nom de Kamu osukisika kawana pona kuwela ngonga oyo likambo papa mfuma longa lobi mokola lelo le 17 février na 1991 tango bakodanaka papa Simon Kimbangu a mort na le 3 octobre kuna na Mbanza Ngongo ebele abatu
ndenge alobeli yango kasi ye alobi eke likambo yango ntango ekofongama esika mosusu te kaka na mbanza ngungu ntango wana bokomona susu bato bakotonda mbanza ngungu nyonso ekokoma kaka bavert blanc. Et le 3 octobre l'an 2011 emonanaki te emonanaki te ntango wana ezalaki nini na l'an 2011 le 3 octobre ezalaki nini révision ya procès mpe kobima bapasimoki mbango totiaka makambo nyonso oyo po ete oyo tozalaka te na ntango wana tobanda kososola et surtout esika alobi ete na ntango wana makambo mingi ekoyela bino monde ekozala sekue eza sekue to eza sekue te très sekue e na ntango wana soki bazali kolakisa yo mayele oyo atata Simoki Mbangu moto azoyebisa makambo atata Simoki Mbangu zala mayele amema yo na nzela ya mabe te amema yo na histoire ya lokuta te eza boye te esika papa Dangele alobaki ete mwana na nyama na banzete na kati na zamba bongo mwana mutu na masese yango toza koreprendre makambo nyonso oyo koloba ete batata batikali kolakisa biso nzela ya solo esika mosusu ye alobi par trimestre 250 personnes baaméricain fo baya pa na biso awa na RDC bakofanda na nkambo par trimestre 250 bakoya kofanda awa na nkamba koyekola makambo na biso kasi susi ya bapapa ezalaki ete bandako nano etongamaki te papa Mfuma Mbanza papa de Lungana ntango abandaki mosala ya nkendolo combien de maisons tosengaka abasengaka 350 maisons et papa de Ngenda alobi combien de places au fait salama pona batwana 250 baza na ba chambre na bango bien équipé yemoko esiko nanto kokite kimbangisi moye nanto kokite na sikaona ozomona tozo kokende mina to komite yango tozo komona ke mutungisi papa Simoki Mbangu ngani aza kolanda na esika wana tala exemple tobaso yebisa biso totonga lelo nzanza longa donc soka lobi na ndako moko feza na 8 chambres 30 maisons kopesa biso combien de chambres hein 240 déjà est-ce que totali o mususu ta wana bayana bango ta wana bayana bango oyo wana papa Simoki Mbangu ngani azolanda matambi ya batata to azolanda ngote sévèrement parce que ndenge mukolo wana tukene kotala na nzanza longa na ye moko papa atunaka biso awa combien de maisons kokozala awa na ba ingénieur tolobaki ke 30 maisons bon mutuna eyaka 35 ekokoka te soki 35 maisons avec 8 chambres chaque maison wale opesa biso combien un mathématicien ba calcul mental 280 donc on a ceux qui 250 oui par trimestre bakozala à l'aise
nga nazotia nanga commentaire te tolandi kaka maloba papa dangenda ozomona likambo oyo toza komona biso eke papa alingi nini mpona biso papa alingi te akokisa bilaka ndenge batata balobelaki ngai natika mwa commentaire moke esika wana tosengi mpe na bambuta na lotomo ya tata molimo centre papa simoki bangiangani papa kabemba papa ndungi papa elebe papa Sylvain aza na mission de service koloba ete manso ezosalama kati ya Yelusalemi ezali nde batata ndenge batikilaki yango po soki tokokisi te biso nde tokozala na ngambo bango esi batikali koloba manso bango basika koloba manso topesi bino nzela bambuta na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba tata molimo santo na nzela ya papa nsoki ya nzela opesi biso maloba tolandi message ya papa na kati apesaki biso chapitre oyo Esaïe chapitre 43 verset 10 à 17. Esaïe 43 10 à 17 totangi na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Ngai yawe na lobi boye batemoin na ngai ezali bino bato na ngai ezali yo ekolo oyo napona mpo ozala mosali na ngai nalingi bosimba na mitema bondima mpe boyeba ete bobele ngai moto nazali nzambe liboso na ngai nzambe moko te azalaki mpe sima na ngai ata moko te akozala yawe azali ngai yawe ezali ngai bobele ngai moko mobikisi mosusu azali te bobele ngai ezali ngai moto nabikisaki bino ngai mpe moto nayebisaki bino yango bozalaki ata na nzambe moko te ya bapaya bino moko bozali batemoin ete ngai nazali nzambe ngai yawe moto nalobi boye nakozala bobele nzambe seko moto moko te akoki kolongola ngai eloko na maboko na ngai mpe makambo ngai nazali kosala moto moko te akoki kopekisa yango yawe nzambe ya bosantu ya Israel oyo akolongola bino na boumbu alobi boye likolo na bino nakotinda moto moko oyo akokitela Babylone mpe akata minyololo na nyonso bongo Babilone nyonso bakokima na bamasuwa esengo na bango ekobongwa na mawa ngai nazali yawe nzambe ya bosantu na bino mokonzi na bino oyo asala Israel kala yawe afongolaki nzela na kati ya ebale monene apasolaki balabala na kati na mai na modindu mpe moto asalaka ete bashareti na bampunda elanda na bilombe ya basoda na yango na mbala moko bakweyaki mpe bakokaki kolamuka lisusu te bakufaki basilaki lokola singa ya mwinda na kombo na tata la mwana pe tata molimo santo tokopesa commentaire moke na kati na contexte oyo Bible akoti auti kopesa biso liloba yango na Esaïe chapitre 43 verset 10 à 17 na Esaïe 43 10 à 17 oyo ezali likambo monene malendisi oyo nzambe ye moko apesi biso lokola apesi biso azali kobilakisa ete solo ye nde azali nzambe kati na biso mosusu azali te
awa nzambe azali komilakisa ete ye azali mobikisi ye nde mokeli na biso azali kobenga biso ete tozala batémoin na ye abengi biso te biso tozali batémoin azali kolakisa na biso oyo ye ete tokanisa nguya na ye na ntango wana azali koloba ngo na bana Israël na kati na désert. Mais lelo lokola bapesi biso yango biso baye tovandi o bakroyant que mangiste bazali kobenga biso ete tokokanisa maye mazalaki na biso d'époque coloniale. Tolani la bande ndenge papa lobi mpasi oyo papa Molimo Santo amonaki mama mwilu pe bango moko bamvoila. Lelo bakokaki ko venger mais ba venger te. Bilelo nde bazosala ngo rappel epai na biso ete tokanisa pasi wana. Atana yango biso tokokozwa lobiko ye azali nzambe soki azali kosala biso rappel wana azali kolamusa kondima na biso ete kondima na biso ezala makasi touti kolanda ngo na liloba suka papa alobi ata bayeli biso malongi manzimbi su na bazimbisi me toyeba esika totelemi esika touti pe esika tozali kokende tomoni kuna bazali koloba na biso te nzambe mosusu azalaki te liboso na nzambe na biso bayaki babebelaki biso likambo na nzambe tokanisaki te bazalaki banzambe nzoko nde bango bazalaki nde penza banguna na biso pe toyebi oyo basalaki biso babi pe ntango boko totikalaki biso moko tozalaki pe na nzambe mosusu te tozalaki kaka na kati na pasi nzoka nde nzambe ye yo mobikisi oyo akobongwanaka te oyo azali lolenge moko lobi lelo pe libela ndenge bapesi biso ngo na Hébreu chapitre 13 na verset 8 abongwanaka te nzambe oyo azalaki na ntango abikisaki biso oyo longisaki bakoko na biso ye oyo tozali na ye yango wana soki toke na verset 9 wana place tolobi na Hébreu 13 tokomona ete basa kote ya biso te tokosama te ndenge touti koloba na liloba suka ya papa Ntsonga Nzila ete tokosama te na mateyi ya ndenge na ndenge po mateyi wana ya ndenge na ndenge baye bapesaki yango babikaki te na bango na mateyi na bayoki ya mateyi wana bango nyonso bakufaki Bible azokolakisa biso Dathan, Abiram, Coré, Jambres, Ambres bango nyonso wana malgré babundisaki Moïse mais bakokaki te mpe bakufaki yango wana balobi biso nde tozali batémoin biso nde tomonaki biso nde toyokaki biso nde tozali komona biso toza capable ya kotransmettre parce que rôle ya témoin ezali oyo amonaki oyo ayokaki akoka kotransmettre yango na bato mosusu adéfendre yango mpe bato wana bakomi na ntango na bango mpe bandima bakoma babongwana bazwala molongo moko na biso yango wana batata bamama bazali kofongola biso mayele ete nzambe oyo tozali kosambela oyo tozali kosalela lelo ye nde nzambe oyo azindisaki bashar na ntango na Pharaon na kati na Egypte na mai ya motane me lelo nzambe wana apesaki biso elaka azali capable ya kosala likambo katikati na biso na 1921 awaki te moto mwindo akokoma mundele mundele akokoma moto mwindo toyoki tolandi na bande batelemisi colonel atuni soki eza ya solo to colonel ya mundele to ya lokuta biso nyonso toyoki te ezalaki solo colonel ya solo ya lokuta te donc oyo alobaki ete moto mwindo akokoma mundele akokoma moto mwindo emonani katikati na biso tozali kovivre yango lelo yango na batata ba mama elakisi ete azali nzambe ya suka ye nde nzambe Molimo Santo bazali kosenga biso nini na kati na liteyi oyo bazali kosenga biso confiance oyo bazali kosenga biso ezala ya ndambu te mais ezala confiance ya mobimba ezala na obéissance donc na soumission oyo londakisa Abraham asalaki tango akweyaki mbala yambo
ya mibale azwaki mwana akendeki na ye nzambe alakisaki bokasi na ye yango nde baza kolakisa biso ete solo tozala na kati na confiance na molimo mosantu ataka toza bato na masumu me aza na nguya ya kobongola biso aza na ngoya ya kokomisa biso bato monene parce que azali nzambe abongwanaka te soki oyo bazwaki na ntango ya kala lokola baapôtre bazalaki bato pamba bakomisaki bato minene toyebi Pierre bazalaki bapêcheur mais bakomaki bapêcheur ya bato donc aza na nguya ya kokomisa biso bato tina wana lobi na biso tolandi lilobo ezali koloba mikolo yo suivez-moi aveuglement. Donc suivez-moi aveuglement ezali kolakisa confiance makasi soumission epai na nzambe epai na ye tata molimo santo. Likambo oyo na histoire ya Bible suivez-moi aveuglement ekokani na lisolo oyo eza na Jean chapitre 9 tata oyo abotamaki miso ekufa bapozaki bakestio ebele me nkolo alobaki te abotamaki bongo mpo nguya nzambe emonisama me ntango ayokaki sango na nkolo apusanaki azwaki lobiko andimaki mpe alandaki kino suka mutu moko akosaki ye lisusu te akomaki disciple ya nkolo alandaki nkolo tina ekulusu donc ndakisolo baza kopesa biso yango bapesi biso ndakisa mibale na Genèse chapitre 12 verset 1 tina 3 Abraham atondisami na nkita atondisami na bozwi me balobi na ye atika mutu azoloba na ye azomona ye te ayebi ye te azotinda ye esika oyo ayebi te me Abraham atikaki nyonso alandaki mpe akomaki mabota nyonso lelo epambwami na kombo na Abraham yango na kondima to kolanda nkolo aveuglement oyo ezali boyinga te, ce n'est pas de l'ignorance, ezali humilité komikitisa soki tolandi nkolo to sosoli to yebiye eza boyinga te eza buzoba te ezali bomoto te ezali nde bonzambe yango eza kolongola biso na molili eza kokotisa biso na pole mais soki totie mayele na biso ya classe na liboso mais sika bato bayekoli mingi mpasi ezali bazali koluka kaka nzambe mpote akoko tia solution na ba problème wana yango na biso bayetopesa meli bokamongo lelo ata pasi ata esengo to kangama na tata molimo santo parce que azana nguya akokokisela biso oyo ezangi kati na biso tata molimo santo na telebi wana na nkomba tata mwana pe tata molimo santo. Na komona nzambe tata mwana tata molimo santo tata molimo santo papa Simon Kimbangu kiangani merci na maloba à travers nkolo biso tozwi esika moninga a suki le biso tozwi continuité na makambo ndenge papa yo bandaki message na yo ndenge te tokomi tolandi message ya tata mokonzi abule tata molimo santo papa diangenda makambo misatu et salami rappel wana na mokolo malelo ezali très important pour nabiso rappel ba papa basalaki 5 mois awa na nkamba basali synthèse ya misala nyonso tu ya maloba nyonso tu bango basalaki bakangisaki yango pona nini tozali kokende na mokili mwa sika likolo pe ya sika tozali kokende sengeli tosala synthèse bana nyonso tu bakenaka examen basalaka révision de matière po baza kokende kosala examen komata classe mosusu fo basala révision de matière tango papa sali révision de matière awa 5 mois na nkamba yangwana kolo aebisi biso akenaki na Mbanza Ngungu le 17 février 1991 na Mbanza Ngungu na ngolo oyo nzambe asalaka ngana asalaki mokolo wana na Mbanza Ngungu pe
na message oyo nyonso tu makambo misatu ya ntina oyo ekangamaki o biso tokozwa. 1. Rappel. Rappel ya bonsomi ya mboka oyo. Tata Kimbangu amemelaki biso bonsomi ya mboka oyo. Tozalaka baombo, bisika oyo bamindele bazalaki kokonza kosala, nde ye bango babundelaki biso etoma mpo ete biso toyeba kozwa bonsomi, tosala misala wana. Asali rappel. Po maladi bokono bozali makasi na moto ezali kobosana. Moto osaleli ye malamu abosani. Même tata Nzambe tango ya abimisa bana na Israël apesaki bango mibeko na Mont Sinaï, Mont Horeb. Mais avant bakoma na mokili na elaka Nzambe asali rappel yango na tolobaka Deutéronome. Rappel. Moto abosanaka bokono makasi kobosana. Yango na lobi makambo na biso nyonso to tango na biso pe tozali kokende. Tika tosalaka rappel. Très important. Yo zalaki moombu. Ozwaki bonsomi. Ngai nde moto napesaki yo bonsomi wana. Kobosana yango lisusu te. Kobosana yango te. Yango na mokolo mwa lelo rappel wana epesameli biso. Kobosana yango te. Yo zalaki na molili na tiyo na pole. Ozalaki moombo na pesi yo bonsomi. Ozalaki na kati na mikakatano na kati na boyinga nga na pesi yo nde boyebi. Ozalaka kokakatana sikabonga na lakisi yo nde nzela. Kobosana yango te. Maintenant, ailleurs c'est que il faut ndenge etangameli biso na texte. Il faut yebaki nga nazali Nzambe. Ngai nde moto napesaki elaka. Ngai nde nakokisi bilaka yango. Oboso banga Nzambe mususu azali te. Pe sima na ngai mususu akozala te. Ngai nde nazali Nzambe. Il faut yeba ngai. Posa na Nzambe te esengeli to yeba etozala ba nteneneke na ye solo. Ete yende apesaki bilaka. Yempa azali kokokisa bilaka yango. Nzambe ezali ngai. Koyeba, kososola, kondima, kotosama Nzambe yango ezali très important epai na ye. Ya d'ailleurs ezali obiko na moto. Il faut yeba ye. Asali biso rappel. Maintenant asali biso rappel lelo. Poto bosani yango. Et batu babosanaka toujours kobosana maladi wana ya kobosanaka. Alobi, Papa Kimbangu alobi akobota bana 1918. Papa Kimbangu abotabi na 1918. Na mokuse, est-ce que bino boko ndimaka ete ngai nde ye nde ngai nde tata Kimbangu. Na ndako Nzambe batu nyonso tu babi oui papa atondimi. Ya bibozana ba doute. Pona ni na sali rappel wana. Parce que soko bino boyebe te ngai nde ye. L'Apocalypse chapitre 11 verset 15 à 17 et lobami polele ete biso tozali kosambela Nzambe oyo azali ye kaka azalaka, c'est-à-dire oya zalaki na oya zali na oya kozala obele moto moko mozwi na nguya nyonso tu mofandi na kati na kiti na bokonzi. E boyo bankumu nyonso tu bavieya bango bakumba meli bobele ye Nzambe yango na batangeli biso na Esaïe pe ye nde Nzambe. Alors yende papa diange na a rappelé est-ce que bino bokoye bakate ngai nde ye. Rappel wana ya sali pona nini ezali regret même pour bato babosani même pour na likama bonsomi ko bosana bato babosani
bazali koloba biso toyebi tata kimbangu soko tata kimbangu se yani tata kimbangu oui mais yani yete est-ce que bato bazalaka na tango wana bayebaki tata kimbangu solo est-ce que bayebaka ye solo et puis kuna na Israël pe bato bazala papa du exemple kuna na Israël tant baza koloba biso tozali Yesu mwana na Nzambe est-ce que bandimelaki ye te kino soko ke kuna est-ce que basosolaka ete Yesu azali mwana na Nzambe solo Nzambe na bomo tata Nzambe oui mais yete mwana na Maria mwana na charpentier yete yango na babakaka ene kuluzu basopelaka esoyi babwakaki ye libanda ekuluzu kutu babakaki moto amemaki yango moto mwindo Simon de Cyrène parce que balobaki ye pe azali moto mwindo nde pe toyoki asa moto mwindo ndeko na bango bato moko bajanga ntena. D'ailleurs, ekuluzu nzete oyo ezali na malédiction elakeli mabe Romain akoki komema yango te Muyuda mpe akoki komema yango te nani akomema moto mwindo ya makambo na bango yango na likambo yango eya epai na biso bato mwindo est-ce que kuna bayebi ye te soko okei kuna otuni wapi cimetière nkolo iso abi ezalaki ya mosusu abi azalaki non eyebani te omoni likambo ndenge eyeli biso papa rappele yango bino bozoloba te tata na ye oui mais ye te mais ngai nde ye nde ngai soko lelo basaleli biso rappel wana batata ba mama chaque fois baza kosala biso rappel il faut prendre ça avec le plus grand sérieux parce que étape par étape tozali kopusanaka esika mosusu na 1951, le 5 avril, quand mon papa dernier dans Kenaki, na Lubumbashi, Elisabethville. Ndekuna papa kimbanga lobi na mbula oyo bana na baba mama misatu bazali na bana na mukoma oyo akobota mwana mobali na mokolonga na kolonga ndeye ngai nazali koya kozonga ngai nde na kozonga. Maintenant, ezali de sous histoire te mutuna epesa meli yo na ngai na mokolo malelo na ba oyo tozali na ba oyo bazako na musika. Est-ce que tokondimaka ete tata Simon Kimbangu kiangani yende tata diangenda solo yende tata Kimbangu azalaka mpe azali est-ce que tokondimaka yango omoni mutuna papa diangenda lobaka atunaka na mbanzagu na date ya lelo epesa meli pe biso na date ya lelo mutuna yango yangwana kondima makambo nyonso tu ebandeli nango kondima soko kondima no ekoti doute le doute est le plus grand virus qui détruit la foi qui détruit l'être humain doute yango et soki yo doute ezali te likambo nyonso tu yo kosenga na kondima solo ekosalamela yo yango na asaleli biso rappel na boye bazala kuna nepe na ba oyo tina mokolo malelo basaleli biso rappel est-ce que yo kondimaka solo ba mosusu babia oui papa diangenda ba tata na bango vraiment basalela kinzambe kasi bango yete kaka ndenge wana ezalaka kaka ndenge wana kobundisa mawe babundisa ki papa diangenda kaka yango mpe bazali kobundisa tata Simon Kimbangu kiangani na mokolo malelo nalobi lokuta yango makambo yo mazalaka yango ezali ko continue mais sengo na oyo andimeli solo yango na nkolo Yesu alobaka na Jean Baptiste tala misala nga nazali kosala oyo nyonso to ezali na kati na bilaka nkolo Yesu a ajouté phrase moko na suka comme une incise a ajouté phrase moko na suka et sengo na moto akobeta libako mpo na ngai te ndelikamo de yango wana yango pe basaleli biso rappel po moto abosana kaka malade makasi kaka yango na kobosana elikabo ya misatu pe na kati na message oyo nyonso to tolandi uta introduction ti biso tokomi ezali likambo oyo epesameli biso bilaka ya bato oyo nyonso to bazali koya toko yambela bango na ndenge nini ya botongi Yerusaleme ya sika sekeli biso to tonga yango
makambo maso mpe makangamaki na Mbanza-Ngungu makofongwama na Mbanza-Ngungu. Na Mbanza-Ngungu, le 3 octobre 2011, ngape nazalaki wana. Ezali grâce nde ya kozala komonaka ba événement wana. Toutaki na 1991, toutaki Kinshasa ti Mbanza-Ngungu, totambolaki na bus na papa Diangue na yemo. Na ba papa, la plupart bango bazali sous na bo moité. Je crois que papa Tokemoso est encore vivant. Bah tout surtout presque bazate, bah on surtout bakela. Mais non, on était là. Totambolaki na kati ya bus biso surtout. Te na Mbanza-Ngungu. Et ça là qui tournait d'adieu ya papa, ya yebaki que na azo longola nzoto nde ya salaire. Manso makangama ki na Mbanza-Ngungu, manso makofongwama. Ndenge zalaki na 1921, le 3 octobre 1921, to lanyango pe na message. Batu bazalaki ming, be batu tango wana batu bazalaki na bilama kilikili. Mais alobi tango likamwane ko fongwama, eh bien batu bako biso nyonso tout okozala Mbanza-Ngungu ekotona na batu en uniforme. Et effectivement, le 3 octobre 2011, Mbanza-Ngungu nyonso tout batu batonda koyebate soki batango bawutaki pe wapi na ebita soki Kinshasa mobima soki na bawe na banane, mais c'était rempli tous en vert et blanc. Tout ça là qui na Mbanza-Ngungu. Et na Mbanza-Ngungu presque à la même heure, Nazalaka très pointilleux en ce qui concerne l'histoire. Presque à la même heure, en 1921, 3 octobre, et le greffier en chef, il y a haute cour militaire. Azopesa na papa, Mokonjabo, le papa Simon Kimbango Kiangani, le jugement revisé, il y a procès, il y a papa Kimbango, l'acquittant judiciairement, c'est-à-dire qu'au Bimane na prison, acquitté. Et ça dit que basalaki procédure, mon sous wana babé en procédure politique, le mot m'échappe. Mais il y a akamati révision, il y a jugement, acquitté judiciairement, c'est acquitté à un problème de abîmé en prison. Presque en la même heure, en 1921, le 3 octobre, à la même heure, il y a Zako Simba, copie à jugement Wana. Et ça là qui grâce c'était, mais c'était jugement refusé. Nalikolo, na Moi, en pleine, presque dans, c'était 12h30 si je ne me trompe pas. 12h30. Je précise l'heure. Et c'était à l'heure la condamnation en 1921. L'heure, papa Diangenda a tiré Kinzotopé dans Genève. À la même heure, Bazako Pesaye, jugement wana, a simi yango couronne salami en plein midi, kuna nalikolo. Et yebi, les gens qui savent, les gens qui savent, tant on va remarquer signe wana, na 2011. Yebaki déjà na 1950. Likamwana et Bimaki, ça se trouve dans des livres déjà. Pape na Rome, azwaki révéla. Atalaki yango, signe wana amonaki, mwasi asimi pe mwana. Ndenge salaki na Fatima, asimi mwana. Donc yebaki que, mais mwana wana kobotama. Mwana wapi akobotama wapi e bato nyonso to bazala yangwana ba dépêchaki bato yo sere doxina banane oyo bayaki na hôpital était envoyé là-bas en mission ya ko surveiller tant bayoki que akomi malade et etc. On a dépêché bango baye balobi tokota la mwana oyo akobotama effectivement, en 1951, Papa Simon Kimbango a botam. Yangwana, Papa Dialongana, Basalaye Kolinako Latisaye Komo Wanate, parce qu'il était recherché.
bazalaki koluka ye. Et quand on commis en 1951, a dû jugement et procès wana, couronne bibi balobi yende ye. Donc bilako yo nyon soto to comme à partir de ce moment-là de 51 ans, tous ceux qui sont banganga mayel, tous les savants, bazako calculer ba livre nyon soto ya Daniel Banan, tout sur le plan scientifique et tout sur le plan aussi religieux, na ba bonyo surtout à Daniel, les autres qui sont exact. Ba robinde yé. Ya mwana mona ki grand signe. Yende azalak. Ba tata ba mama. Soki yo tout ça koloba, to la nyango na message. E kangama ki na mbanzangongo e ko fongama na mbanzangongo. Soki yo kanga ki est l'autre côté, c'est ko kanga wane sa pouvoir spirituel. Soko yo kanga ki te, est-ce que vous allez na nguya ko fongola? Oya kanga ki yende afongolaka. Oya kanga ki na oya fongoli bazali se moto semo moko po ya yebi ndenge ya kanga ki e yempe yebi ndenge ye a ko fongola. C'est clair. C'est clair. Yango wana likambo wana tokomi nango na mokolo malelo. To sali rappel. Quelle est la mission de Papa Simon Kimbangu? Yango ndenge papa alobi na ba rappel wana ça lokola sorti ya regret. Boyebi ngaite, boyebi tatate, boyebi te, maebi no bozui, boyebi te, ça lokola regret. Mais biso na mokolo malelo tokomi 35 ans exactement. To longola makamwana malade wana ya koyeba te ya badoute yende yango nde ko salela biso développement yende to saye to landaye aveuglement. Mission ya Papa Kimbangu. Quelle est la mission de Papa Kimbangu? La mission de Papa Kimbangu ndenge biso to lani, c'est de libérer l'homme noir de la servitude étrangère. Parce que depuis 2010 Monzoto étoile bimaki. C'est-à-dire, oyo ayaki kolongola biso na kati na bombo, poto zwa bonsomi, azali moto ya mokilo te, azali moto ya likolo. Et laka ya likolo, ezalaki na tata moli momo, mon centre, azalaka ndenge ezali ya lobi. Bazalaki kobenga, Kimbangu nzapula mwana, wana nanu alati nzoto te. Mwana azalaki, donc azalaki kopesa bomo. Oya pesa ka bomo, yende nzambe. Azalaka. Et puis, ayeko lata nzoto, mpona kozala kati na biso 100% moto et 100% nzambe. Kati na biso batu. Kolongola biso biso na iwana, kolongola biso na bombo. Ya nzoto pe ya molimo. Na Esaïe sakola ki yango na Esaïe 19, verset 19 jusqu'à 25. Kotanga na Sophonie 3, verset 10, ba chapitre ezebele. Je prends juste 2-3 chapitres, c'est tout. Mais deuxième mission, il y a Papa Kimbangu. Deuxième mission, il faut biso ba gentoye ba yango. Mission, il y a Papa Kimbangu. Deuxième mission, c'est de construire et de bâtir la nouvelle Jérusalem. Yerusalem ya sika etongama, c'est-à-dire likolo ya sepe mabele ya sika. Likolo ya sika pe mabele ya sika. Yerusalem ya sika, yango nde Zacharie alobaki na Zacharie chapitre 14 verset 16 ou bien Zacharie 8 verset 23. Mabota manso ya mokili mobimba ekoya kosangana na Yerusalem ya sika, mboka ya mosantu, mboka ya nzambe, mboka ya kimia, mboka ya lobiko ya mabota manso ya mokili mobimba, y compris Israël. Bisonde awa Yerusalem. Yende ndenge ba yokanaki na nkolo Yesu le 5 avril 1921 alobi nkamba oyo ekobi Yerusalem ya sika. Donc mokumba ya kotonga Yerusalem na sika. Ba pesi na ye moko ye mokumba yango abanaki Papa Dialunga na lobi mokumba na yo ya kotonga Yerusalem ya sika yango biso tozali na kati na bilaka. Ndenge papa ngopembe asala kotuna. Est-ce que vous êtes makabo vraiment kobunga oyo? Troisième mission, c'est de construire l'église du Saint-Esprit. L'œuvre de Jésus-Christ à Zuyango,
yenda azali kotonga lingoma ya suka ya tata molio mosantu. L'église kimbangiste pona nini? Une nouvelle église parce que tozali kobota mambala ya mibale. Ezali lingomba oyo ezali kolongola biso ndenge moko akamataki ndika ya kopola abongolaki yango ndika ya sika, mbila ya sika, sans tache ni ride, kokomisa bato ba centre oyo bazangi mbindo, bazangi litona. Mpona nini? Kozongisa bango na paradis terrestre nesika yelaka na Yerusalem kuna mbino kokota te. Ndenge paradis Eden ezalaka avant Adam na Eve basala lisu. Omoni mission na ye. Yango na papa diange na lobaki bakoya kosimba bino na bilamba bakoloba ete bomema biso epai na bino toyebete nzambe azali na bino elongo. Aye ko vanda na biso na Yerusalem na sika. Yango na Yerusalem na sika ezali mboka ya mosantu, mboka ya lisanga ya babota nyonso tu e molimo mosantu aye ko vanda kati na biso libela. Jean chapitre 14 verset 16 vous pouvez aller jusqu'au 27. Misalawa. Yango na nde mission ya papa Kimbangu ko romela kati na biso. Pona ko silisa papa. C'est une demande que je formule, papa. Le 3 octobre 2011, au Pesakinga Matei, na Mbanzangongo. Na tangaki texte, il y a Genèse chapitre 41. Na teyaki na katasta dans Mbanzangongo. Non, ça le rappelle, papa na yebi yango. Bisoto bosa na kameo nzambe, obosa na kate. Na lobaki boye na Matei. Kobima. Joseph abima qui est en prison parce que Joseph avait l'âge de 30 ans quand il est devenu le premier ministre, le patron d'Israël après Pharaon. Il avait l'âge de 30 ans. Batata pe basala qui 30 ans papa qui m'a qui 30 ans en prison. Ba lettre misatu ya ba papa non surtout ça fait chiffre 30. Kobima na ye na prison abandaki mosala. Ndenge la lobaki. Kobimane na prison 1 adui bati premier ministre gouvernement nyonso tu ya Égypte na maboko na ye 1. 2 Pharaon aponelaki ye mwasi talan bolamu ya yo nzambe aponeli ye mwasi asna mwasi ya Potifera aponi ye mwasi. Kaka na mokolo wana ba chanzaka ye bilamba 3 fois. Oya zalaki na prison ba longoli ba katie mandef makamnyos. Oya longwaki na prison po na kokoma na ndako ya Pharaon mosusu. Tango ya komaki na ndako na Pharaon ba changer bilamba 3 fois. Alatisamaki molat o Pharaon apesaki ya kibokonzi le même jour. Et le même jour ba pesi ndako. Le même jour ba pesi. Papa depuis le 3 octobre 2021 à Lobaki, kanisa ndenge zalaka na Joseph. Tango ya abimaki na prison, directement na kati ya mosala. Bisompe, tango yo ezali tango ya yo. Tango ya biso kosala mosala, mpo ete biso toyeba kosepela. Papa diangenda alobi yango yo moko pe biso nyonso tolandi. Tango ya tikaki nzoto, bato basekaka. Mais nkolo yisto alobaki tango ngana kokufa bato bakoseka mais na mwa ntango moke bokozala na esengo na bino moto akolongola yango te sika boye papa diange na bato basekaki mais yo uti kotia libanga kuna na février oti libanga na mpioka yo ti libanga na mpioka barrage sila mpioka bino nyonso to bozola nangati ya ba jeune na mokili mobima barrage sala ba société ezala esengo na biso moto akolongola ngo lisusu azate mwantango moke tozalaki na mawa kolela bato na biso na mokili baza koseka mais ça yepi ekomi ntango na biso tosala nini tosepe yango wana topesi merci pour yo lobi na biso ete bolali tongo etani likamo mosusu Toti elikani sikali kabo mosusu wana po ezala surprise esengo mpona biso na nkomo na tata mwana tata molio mosantu.
Na kombo na tata na mwana pe mulimo santu. Nzambia kaka zetu. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Meme batata na biso bazalaki kokanga mapona yo po balanda kiyo. Biso bana pe atandenge mukili eza kotungisa biso. Tozali kaka bobele sima na yo. Fumu Nzambi. Papa Diangenda oya zalaki kolelela ke tata na ngai. Mbe yo moko te papa. Amona kipasi po zalaki komema yete. Yo zalaki kozwa bobele papa kisolokele. Na papa Dialungana. Nzoka wana eteni na yo ya nzoto papa. Nzambe na biso olandi maimaloba mina ntina na passage biblique ya lelo. Yo ozali Nzambe ozangi mbanda. Baibakanisa yike bazaba mbanda na yo. Lelo batomboki lisusu bayoki outi kofungula makambo ya minene. Makelele mabandi lisusu papa. Tokufa lelo lobi musika. Bakeko zwa balangwi masanga. Po ba distraire yo. Tolonga tena makambo yo. Obongisi na bunzambe na yo. Babelge bayebi yo malamu. Soki ba Congolais bayebi yo te. Babelge bayebi yo malamu. Obimisaki mokonzi na bango na prison ya sena mabele na Allemagne. Papa toyebi ke tuzana mukumba munene pona koteya mutu mwindu. Koteya mutu mwindu eleki pasi. Parce que mangomba manso. Na mangomba oyetele mina lokolo moko basili kokota. Donc maintenant, eloko bazako luka, tozangela elongo. Papa basali na yobi soyu awa. Tolandi mai papa Diangenda lobi, pona mibeko papa. Nde usunga kaka biso. Parce que, soki maintenant tolandi yo ke tokwe isi mubeko na se. Noki tozangela mai papa ozomone la pasi obongisa. Papa ozana rendez-vous ya kuyamba ba américain okokoka kuyamba bango papa. Jeunesse oyo ndenge evandi wa papa. C'est ça votre victoire. Donc ba américain bayana bango. Nzanza longa. Papa lokolo utuko ni atelisusu kuna. Makambu ya malamu ezako ya. Donc, soki papa Diangenda loba kike mwindu mutu akokoma mundele. Po mundele ye akoma mutu mwindu. Papa tango ilokole ezali tango na biso. Toko sala bozoba teke to zangela mayo obongiseli biso. Fungola kaka maboko okabela biso bolamu yango. Donc Nzambe na biso yo ozalaka na bilongi sambo. Yango pona ko maîtriser yo na bunzambe na yo eza kokoso. Papa salela biso boboto. Na bandako na biso tango tolali. Papa tambola kandenge umesana kuyako tiaka biso elembo sika tolali. Po garçon bazobenga Lucifer papa. Akomi kosala makambo na nko. Nzambe na biso za elombe. Soki batu nyonso soki baza kofinga yo papa po bayebi ke to distraire ye kaka. Biso tozali basali na yo, biso tozali bana na yo. Pona komoni sete makambo salili biso ezali ya malamu. Biso tala president na biso yeyo. Papa president yaka. Ngai nazo banda geri yango. Po yo okokomisa yango. Au lieu ya $5, zwa $30 na ngai. Bukoma. Devant le micro.
Vous êtes mon président. Nazo craindre atali kambo mon côté. Kombo na ngai kaka eko mama. Na kombo na tata na mwana mulimo santo. Amen. Merci, Batata Pasteur. Toteyami, Namalo Papa Mfumalong, Papa Dangina Guntima. Lelo, le 17 février, et la 1991. Kuna Nambanza Ngungu. Yango pito reprendre message yango. Mingi alobaka oisa kotala avenir. Pe le 24 février, na mukolo wana akendaka kosambela na Kikonga. Ntango wana akendaki kosadresse na bandeko na biso ya Lukaya. Pe kuna pe aki ko découvrir secret ya bana misato. Donc mardi à semaine prochaine, yango pe kozala le 24 février. Tokolanda pe maye oyo alobaka kuna na Kikonga Papa Mfumalongo. Ngana telemina nga wana onkomwa tata mwana pitata molimo santo. Merci Papa Mbenza. Tolandi maloba na yo. Bisu makasi. Tolandi pe maloba ya papa. Oyo alobaki na Mbanza Ngungu. Yango peza te leiki mingi. Kupesa biso makasi. Na ba papa passe oyo bolobi sikoyo. Kasi Américain soki baye naza na mutuna biso tokoyamba bango bizalele nini tokolakisa bango biso tozaka na nkambo papa elebe bilakisi nini lakisa na Papa, nakomona tata mwana molio mo centre, oyoki makelele nyonso wana. Makelele nyonso wana. Papa, lembisanga na salelo na mondele moko na Afrique du Sud, monsieur Travers. Tango tinaki nga na Johannesburg, na kenei kuna, na tei, lite kaka ya mokuse na monsieur Travers, professeur kuna na Johannesburg. Ndeko na biso pe papa pasteur Simon Azaliawa témoin na lobi neke papa ke mango akamataki ndika ya kopola abongolaki yango ekomaki ndika mbila moko ya sika nde papa ke mango ayende mosala na ye ko bongola mopakano akomisa ye mondimi lesumu litonga ezali nete akoma mo centre engebene mission oyo nga na uti koloba lite yango ezalaki ya mokuse na yoki ka na lito oyo olobi na nga bikata na kati un mois après monsieur Travers na papa Simon na biso aza musicien azalao balandi ngai na memi bango uta Kinshasa ti yawo monsieur Travers yo oyambaki ye papa avec tout mes respects awa na bureau na yo monsieur Travers asengaki ndeko na biso papa Simon asengaki oyo biso ka ndenge biso to sengaka to yebiam mais c'est Travers aye asengi non parce que azali c'est un professeur d'université mais azali chrétien baptiste protestant baptiste oyango meloteto alobi papa na ye awa wana mai ezobima ye presque na miso bongola ngai nakoma mo santo demande ya monsieur Travers bongola na koma mon centre papa ezali nde ya solo biso nyonso ndenge tozali awa tozali basomoki na ngai nde naza koloba na micro yo ndo zali na nguya ya kobongola moto akoma mon centre moto awuti na Johannesburg afuti tike mondele un sud-africain blanc ayaki kosenga yo obongola ye akoma mon centre po ye ayebi que tata Kimbangu en 1921 ezali yo papa Kimbangu oyo simbi micro
ozali koloba na biso bongo la biso tokoma basantu mpe lemisa biso biso yoko bongo la biso kasi ekomi na biso mpe devoir lokola yo sali biso rappel na mokolo mwa lelo ezali na biso devoir ya kosimba mibeko ya kosimba bolingo ya kosimba misala po ezali ndakisa kondimo ezali misala eza kokufa oya ezali ndakisa oyo biso batémoin na yo tokopesa yango na baaméricain oyo bakoya na nkombo na tata mwana tata molio mosantu bana ntango papa balobaki asi baya be nanu baye te bayaka na tour de rôle papa bayaki déjà tomonaki bo bayaki tomonaki bo kasi mpo nini bayaka lisusu te bayaka susu te nkolo secret eza epai na bino bala mosusu mpo na ndenge to na fréquence oyo papa asengaki par trimestre lokola tokoki na fréquence wana te lokola lakaki te na mbala bokoya bokomona makamwisi bokomona bokozala na bacondition lo oyo bozalaka na yango yango nde tozali kobongisa na ntina ete totya bango na bacondition oyo bango bazalaka na yango yango na ntango bango bakoya lite oyo biso tokopesa bango kaka bamona kati na biso ete tozali kolanda yo aveuglement donc mayele aussi opesi biso déjà que bapaya bakoya me bino bolandanga aveuglement donc tolakisa oyo ya biso te tolwa oyo ya yo tolekisa liboso oyo ya biso ezonga nsima bolingo mibeko mpe misala yango nde elonga na biso nkendolo eza ya banani ya baamerikain papa banani baza kuna sikoyo biso kana biso bana lingoma totoni kuna na bandako wana mpe mpasi zampilei bandako nyonso ka biso na biso totoni papa parce que biso nde toza kobimisa mbongo biso mpe fo tolala kuna eza bongo te papa eza bongo te kasi balobaka yango te papa toyokaka bango eza bongo te toyebi yango papa ete ntango batiaki libanga balobaki na biso ke papa alobaki te eza tozotonga yango mpo na bandeko na biso baamérikain bakoya toyebi yango me lokola papa elebe paster auti koloba oke kobosana nde papa yango wana nde tolobi tolanda aveuglement soki opesi position sikoyo yango nde tokosalela papa omona mpe longa esili kasala ete biso moko toke kuna tokofimpa likambo na malamu papa toyeba eutaka wapi tokofimpa likambo na papa toyeba eutaka wapi likambo na eutaka wapi ekotelaka nzela nini parce que mboka eza na mokonzi yango azali tobengaka songa nzila nayebi ke tozongisa na dossier na epai na ye alandela biso na likambo na malamu mpo biso totya maboko. Un instant papa, un instant. Sokolingolo ba yako sa micro. Papa, makamomi bale papa nkolo azako rappeler biso. Négligence et influence. Papa azako rappeler biso yango chaque matin papa ntsongandi. Soki banda kuna etondi na nkendolo pe babisika nyonso wana influence pe négligence. Ah, yo moni yepe ba moto munena e bon botala kaka. Influence pe négligence. Yango ne komisi biso. Yango na tola na yo aveuglement lokola yo lobi lelo elikamonyo surtout ebanaka na prise de conscience. Désormais, influence ezalate, négligence ezalate, tozali kopousa na le 6 avril, to bandi ndenge yo lobek année oyo 2026 ezali année ya pratique. Makamo ya négligence ezalite, ya influence ezalite, bandako wana nyonso tu etongama popo na bapaya, biso nyonso tu totika yango po na bapaya. Bon, nana zali d'accord à tombola mosapi likolo.
Nayoki bien te yakao. Misciple. Merci Nzambe Nangai, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Kolo Lingomba, Papa ya solo na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Biso na kala na faki, tozwaka décision wana, ndenge papa apesaka biso. Alobi na biso boye, ba musicien na lingie te bandaku nyonso ezotongama, bino bobanda ko surveiller yango bobanda ko tala yango pamba te nazomona désordre ebande kota na bandaku oyo ezotongama ya solo papa na ba flûtiste na biso to mekaka kolanda likambo wana mekomelaka biso passe papa tango atali abibana na ngai bovanda me na tango ekoya makambo wana ekosalama lokola lelo papa longe ezotongama soko longe sili lokola mbuta Samson azawana soko mbuta Samson atelemi mutako mekate po ya kotia désordre na longe umoni ba te tozokende muke banda kunyoso lokola kendolo bokamati gandi lokola ngape misciple zalawa mutako yate umoni banda kunyoso neti na ndaku na biso ya liboso yo nzanza bisadi tokamati gangi mususa telemi kuna papa mutako yate yo moko lati biso na babisika wana papa malamu désordre elongwa pamba te na misala oyo tozomonela pasi tomonaka pasi bongo mabe yaka kokota na biso moko lisusu eza malamu te yango wana Nzambe na biso tosengi kaka esika nyonso oyo ekozala gangi moko fazalaka abanda kokontrole yango apart ba protocole yango wana ka Nzambe na biso nazaki nango ya koloba na komba tata mwana Molimo Santu amen zala na papa misciple Nzambe na ngai papa olobaka lisusu nini papa pona makambo etali papa ya ba américain pona likambo etali ba américain papa lobaka boyi ba américain bakoya tango ba américain bakoya bino nde batu bokotalisa bango makambo na biso bino nde bokotalisa biso makambo nini nango mibeko bolingo misala donc bizaleli ya yo papa Simon Kimbangu bino nde bokoteya bango pamba te bango bakoya na oyo ya koya bango bakoya nde koyekola oyo ya bino awa po makambo ya bango bakomona ngo ekomi makambo ko très cadique bakoyekola nde makambo ya papa Simon Kimbangu nde yango wana papa yange na ipsa na mukuse papa d'accord kasi soki bamoni le contraire baosani Nzambe na biso yango wana makambo esalamaka na poto koko bomba yango te bamindele bakomaka deja koya na poto na Belgique na France bamindele baye deja gu wana bamonaka na lingomba na biso mais ale biso moko lisusu tokomobunda na kati ya lingomba tokomalakisa makambo ya mabe bamindele bakimi yango wana biso ifo tolakisa bizaleli mpenza oyo ya biso poso bayomona yango contraire biso nde tokobebisa bon banoir oyo bakanga bamona pasi banoir oyo bakanga bamona pasi mpo baya papa ezali nde biso kaka nde tokolakisa bizali ya malamu mpo ete bango baya noki koya korejoindre biso na bamboka na biso soki bamoni le contraire so bamoni le contraire kasi tobebisi papa yango wana esika wana papa ozoloba na biso ete malamu tolanda bolingo mibeko misala tolanda mayo yo ozoteya biso papa bango soki bamoni le contraire bango bakimiko tobebisi bamosusu bakokima te
baomona le contraire te kasi na bango bakangi yo batindi epai ya kuna so bamoni le contraire yo moko okangami papa endomona pasi okomona oyo bango bamonaki yango wana papa pasi oyo bango bamonaki malamu soki bango baye bamona ete biso tobongwana tozali malamu biso tobandi olakisa bango bizaleli ya malamu so bamoni biso na bizaleli ya malamu nde bakangi biso tokomona pasi oyo bango bawuti komona epai bazali voilà oui ndenge tozokolakisa mosapi Oui, papa, au touché point moko très important. Papa Diangue na bakisaki boy. Nandenge pe ba noir américain ou bazalaki koya awa. Bato wana nyonso ce sont des grands fermiers. Ba kenaki kuna ba yekoli mayele oyo ya bonzoto. Technicité ba makambo ebele ba yekoli. Mais to uti pe ko fêter 105 ans ya papa qui solokeli. Tout le monde ndenge pe ba américain ba ye. Bango nyonso na 400 ans tango na bango ya kozonga esali nene ekoki. Bato wana bakoya mingi bazali susu na posa ya kotikala kuna te. Parce que mingi kati na bango pe mingi kaka na bamindele mosusu bazala ba mindele te bazali baumbo babongwana mindele. Lokola bazali kolinga lisusu bato mwino te bato wana nyonso to baza kozonga na bomengo na bango tango bango bakoya epai na yo ndo kolakisa bango esika bango bawutaki me bakozala awa mpo bayekola bizaleli na biso oyo ya mokili oyo ya biso ya bonkoko oyo ya biso likambo wana ezali likambo ya bilaka oyo elobamaka ete bango bakenda bango pe bakoya kozonga mais bakuta biso spirituellement propre soko bakuti biso spirituellement propre yango nde kozala bolamo na biso ndenge yo otilibanga na mpioka e toyokaki pe papa Diangue na alobaki yango akozonga lisusu na nsima te lokola yo po saleli biso rappel na mokolo mwa lelo ezali lokola dernier rappel okozonga lisusu na nsima te e biso mpe tokozonga lisusu na nsima te na komo na tata mwana tata molio mosambo amoni mtu afukami wana na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo. D'abord napesi merci mingi papa yambo nazwa liloba depuis nazali na nkamba inane yango na sanza moko na maye maloba miawa yango nazwi likanisi ya koloba bamindele bandimaki likambo oyo depuis kala kasi biso moko nde tobebisi naza koloba yango papa nakanisi oyebi nga malamu nakoke koloba te lokola likambo yango interese ngai nde na ekoloba po eyebana tozalaki na lutendele ntango tobandi probleme ya baconflit ya doctrine biso tobandi kodefendre yango tosali bapublication nga nazali kotinda mingi na internet nazali kosala bapon mpo na kosola bamindele ya Suisse na bateologie ya kuna ntango biso tosalaki kodefendre makambo ya papa Simoke Mbangu ke ete aza molimo santo nde tosali bapublication totindi bateologie ya mindele kuna basalaka 6 mois baza koétudier publication na biso wana baye koloba ya solo tondimi ete papa Simoke Mbangu azali ya solo molimo santo me likambo totikali na yango ifo toyeba boyebisa biso malamu nde nini papa Dialungana akomi nkolo Yesu ye mwana ya papa Simoke Mbangu esika wana nde boyebisa biso malamu me tango tobundi koluka kopesa baargima ya koyebisa mindele kati na biso
bato mosusu balobi makambo ya pamba ke papa Simoki Mbangu aza nzambe te. Bamindele baye kokoma. Bambi ce n'est pas possible. Bino moko boza na kati ya Lingomba, boza liloba moko te. Bamzu balobi te, aza nzambe te. Bamzu baza koloba azali nzambe. Tiango makambo papa mutuna oza kozongisa na biso stak mindele bakoya. Bakuta position nini. Biso moko toza liloba moko te, mais toza batu na batu ba avantage baza mingi. Kondima ezali te. Na batu leo toza komona pasi pona makambo wana. Nakanisi papa oyebi yango malamu. Peut-être na tina wana nde esalaki ke naza na nkamba apo to fina bibo wana e pasuka. Il faut toza liloba moko batu mingi bazala na kondima te. Même ata bazaba docteur bazaba nini bazaba nini. Kondima ezali te. Alors nde tango il faut tozwa position ke toza liloba moko na kondima ya solo. Mingi bazako saba aventure kaka ya koluka kolia baza bamvama me kondima ezali te. Laka ainsi papa na kopesa likambo limbisa ngai papa pardon nga nalobaka na ngai te na vanda kaka naza kotala na yaka wana uti lutendele na ya kosola nayo na yebiso ba makambo nyonso ande ezali tobimi tongo awa kaka libanda na yebisi olobi bo ubengi mutamutu moko biyaka okokotisa ye tosola na ya za makambo andimi pe tangu okoti biso tozali banda ekomi tangu etotokota baninga babandi kokota tata wana akalengai nakotanga kombo te bandeko akalengai biso tozako bange loko moko te akalengai nobi alobi okokota te nobi me papa yebisaki wake okokota okotsanga ondimaki mende nini ozoko boya nako tambi ngande na lobe okota te atindiki ngai ngape na zongi batu nyonso bakoti papa Lingomba la biso ezana batu mingi bazana tina te na kondima ezali te yango toza komona pasi na zongi na kei kuna oui na zongi na kei kuna na mozole kaka na mangie nde na bengi yo na yebisi yo papa na yaki ndepo na yo po tosola na yebiso makambo ndenge ezali po toza na bitumba ya makambo ya kobongisa Lingomba sikoyo mutu olobaki akosangai me aboyi bon esika maye na ngai suki ya yo nzambe bandi tangu na zongi na ekokomawa nazokende lokola nazokende na cabinet esika ya balko awa bakangaki nano te escalier ezalaki wana te eza ya kokanga maboyi nzambe papa Simoki Mbangu Kiangani olakisaki bonzambe na yo nakondima na ngai ye kobakisama makasi nayebi te mwana mwasi wana nayebaka lisusu ye te ayika kuna nazoleka nga na baluki boye na moni alobi yaka abe nakomi wana ale atombolinga meminga kuna ndoka couloir moko za kuna tout droit kuna esiko za koyamba batu nde nakei nayebaka isusu mwana otindila inga nde naipite soki ange nde ameminga alobi kende tangu na ye na kokoma mutwana aza na porte atelemi boye boba ozoyamba bango baza mopanzi boye tangu amoninga naza koya na couloir abandi koloba malemu yo nana koti yo ngai pe nayebi te tata Molimo Santo olataki ngai nagangi siko makasi ekoya ndako eza makasi nobi yo Lingomba eza ya yo tango omoninga osalinga boye nakoti mama moko azali kuna abemi nde tobandi kosola toumelaki kote obabaye tosoli napesi rapport na nga nyonso sima nango tosilisi
nde olaki ngai ma olakaki ngai nakoloba ngo awa te nde nabimi nekokute na porte na biso lekisanga nabima nabimaki papa limbisanga nazwi courage ya koloba nalobaka na nga mpenza mingi te me naza nakomi kumisa te me yo opesanga mayele yango naselaka depuis nazaki na lutendele banda wana nkamba yo muto ozwai nga okotsenga na ekole biblique ntango tokende koyekola mpo toyeba makambo na biso yango te tokopesa na bato mosusu me okoma kuna ekomi kobaluka bato mosusu bazosala kaka mpona makambo ya bambongo na bamisala bon voilà. Na kombo na tata mwana tata molio mosan kimbangismo ye kimbangismo ye foto ye bake micro yo biso to simbi ezali ya biso te ezali ya tata molio mosan tu nzambe. Nous ne devons pas folkloriser la parole de Dieu. Foto ye bayango micro yo biso to simbi ezali ya biso te ezali ya tata molio mosan. Il faut toyer bayango. On ne peut pas folkloriser la parole de Dieu. C'est très dangereux. Et puis de deux, pas pasteur, le Missangaï, mon très cher collègue, oyebi yoboko moto teyaka yonde o teyaka to teyaka batu. toyokana nzambe atelemi tosengi bolimbisi makambo ezalaka ebele eza bato ebele komona ya nkamba tikali kokutana na ngai te azongi yango esalaka bango pasi. Kasi tolobi boye nzambe apesa biso nzoto makasi koyamba na libanda ke na ndako naza na mutuna biso mpe tolati nzoto kotiaka biso na mabondeli yingeta papa. botiaka biso na mabondeli nzoto eningana te tozala na libanda tozosentir ke mwa mikolo moke oyo tozotala makambo mosusu toza kosufrir papa mbenza na mabondeli ya ntongo na mokolo yenga ngai sikoyo nazosenga nazala bien nazala na libanda toyokani est-ce que nakati likambo mpe nakati te Allez, merci de Gaulle. Simi micro. Ah, Nzambe maloba nyonso eza epai na bino. Obolobi kaka yango wana. Tobengi papa Saidi, yango pesa biso nzembo wana. Bakisa couple.
Kimbangisto ye. Olobi nini Papa Saidi? Na kombo ya tata mwana tata Mwalimu Santo, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo na fukami na makolo na yope na pesi yo merci ndengo pesi nga maloba. 8e couplet ya Nsilwa Nzambi eye. 8e couplet ya Nsilwa Nzambi eye. Ange akakopesa ngo na mwana ya Kasai Central kasi ayembi Kikongo. 7e couplet eyaki ange apesa na mwana Yerusalem. Choral mère de l'église. Papa Lubaki, Charles, asala na retelki. Mais 8e couplet awa na dimba Mankondo. Papa Siméon Pascal. Ange yako pese acha kusala awa na ndimba Mankondo. Mwana ya Kasai Central. Na goyema na Kikongo. Na kuexplique pe na Lingala. Banguna bazingi nkamba na nto mwana ye. Pona kuhina na bango wana. Kasi baye bayete Nzambe babunisaka yete. Kasi baye bayete Nzambe babunisaka yete. Nalingo yemba. Na wemba boye. Batantu bazungidi nkamba yentu mwandi mukitantu kyawo ka bazaya vonzambi kenwani swangako. Batantu bazungidi nkamba yentu mwandi mukitantu kyawo ka bazaya vonzambi kenwani swangako. Tusadile salu kya Nzambi mukieleka, mukieleka, mukieleka. Tusadile salu kya Nzambi mukieleka. Enzambi mbangitwa vuluka. Tusadile salu kya Nzambi mukieleka, mukieleka. Mukieleka, tusadile salu kya Nzambi mukieleka. Enzambi mbangitwa vuluka. Na Lingala elingolo baboye. Banguna bazingi nkamba na nto mwana ye. Pona kuhina na bango wana. Kasi baye bayete Nzambe babundisaka yete. Nzambe babundisaka yete. Ntomwa to yebiye. Envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo. Abotomi le 12 septembre 1887 awa na nkamba. Mvula tuku misatu na prison. Na 1950 ya lobi ngai soki na kei na kozonga. Na kozonga la ndenge nini? Bala nanga misatu. Kisolokele. Dia nungana. Dia ngenda. Basi na bango bazana zeme. Oyo kaka akobota mwana mobali. Oyo kaka akobota mwana mobali. Na mokolo wana ngai nde Kimbangu envoyé spécial ya nkolo na biso Kristo na zongi. Alors mwana liboso abotami na kombo nini? Mariana Ndeke Kisolokele, le 12 mars 1951. Zeme mibale le 4 août 1951. Wabwana Dio Christine Diangenda. Bana basi mibale wana. Ya misatu totala ndenge alobaki.
talaka nanu mama oyo akataki likambo wana kombo ya pamba kombo ni nani mama nkiwa Sisilwa mama batikaki yo pona nini na likambo nini batikilaki yo mama talaka nanu kombo pamba kuna Lubumbashi azalaki alobi ba prisonnier ngai nalobaki nakufa na 15 heures tangu nange koki nazo kufa bobo sina kusambela te alali na mbeto abeti misato awa pa akufi instantanément zemia misato ebotami mwana mobali abotamaki na kombo ya Simon Kimbangu. Abotamaki na kombo ya Simon Kimbangu kiangani te. Authenticité eye babakisi kombo ya kubakisa. Kombo wana na mokili mubimba yekaza na kombo wana. Papa Simon Kimbangu kiangani. Envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo ye wana mutazonga 1887 1951 ye wana mususu te ye wana tozana yawa ngai namona kiliputa te namona Papa Simon Kimbangu na Bakos Papa Daniel na Bakos bon siko namoni Papa Simon Kimbangu na veste avant nata kutala ye esengo azambi dongi sambo po mama mikala tangu bazongaki topezaki bango miziki na 1960 le 15 janvier topanda kosala bango voyage tout solaki na bango mingi tata mwanda vila mbebi msambo adibe na yani siko na moni Papa Simon Kimbangu na liputa papa conseiller direct yataza Molimo Santo papa conseiller conseiller spécial yataza Molimo Santo mukolelakise biso photo ya Papa Simon ngoma 1904 Papa Simon Kimbangu na bubu na ye mwana muke azako kola bubu na ye pesa kokola ndira moko bubu talaka na bakamandengo wana azako kola na bubu pesa kokola akomi munene akende kiteo botongela ngai bubu te yangu wana kaka tena foto mwana muke asimbi petite kesa zo beta azako kola bubu bene pesa kola ti tata Molimo Santo nzambe nanga Papa Simon Kimbangu kiangani tata Molimo Santo bikisa biso papa yogela biso mawa kola na makambo ya ba ndenge ba mvilingise papa ilebe ndenge banzimbisi papa ilebe ndenge balomba bakabemba bikisa biso nzambe na biso yogela biso mawa batantu banguna batelebi bazingi nkamba pona kujinda na bango wana kasi baye baete nzambe babundisaka yete baye bayango nzambe na ngai envoyé spécial yankona biso Yesu Kristo Papa Simon Kimbangu kiangani na banzi na yembe na Kikongo na pesi pe na explication na Lingala mutazwa kiango Papa Simeon Pascal ye mutazwa kiango awa na ndimba mankondo nzambe nanga na sisi mwana kombo ya tata mwana Molimo Santo amen. Merci Bambuta ndenge tosololi tolobi awa tupesi merci boken rovana lelo eza moko nini ya banani président azali awa Ntsinsani ezali awa Ntsinsani ya longa
Papa Mbenza lobi ntsintsani ya longa ezali awa. Makamba tracteur basilisi siko ya longa. Merci. Brazzaville pe tuzosenga kuna kuna bozali mukola yenga bosala musala makasi pona talangai pona ngabio da bosala nkombo me ngabio la base na plateau de 15 ans plateau de 15 ans na Kinshasa bibubu sala na pesa kibino bose sa nyonso kamba kitoko soki esili ofeti ekozala makasi kuna mpona lelo tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Ashenoye bika tokubike no moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa tata nzambi muzola kwa se mwane tata mwanda velela munkumbu se ye mwana ye tata mwanda velela